Bonjour bandeko, c'est toujours Gilmas na kacha ba analyse. Lelo na kozwa ta ebelete nazokota directement na sujet. Bandeko makambu fere gola zo sala Lelo makambu fere azo sala. Pourquoi azako forcer? Olia kondima ke il y a des moments où mutazalaka na baisse. Eza na moment bana na vie ezalaka na ba temps fort na ba temps faible. Ezalaka net flèche à inflation. Il y a des hauts et des bas na kati ya vie. Mais pourquoi faire? Aza kondima vérité wana te ke à un moment donné lelo yo faire aza na kati ya baisse. Mais aza ko forcer toujours pourquoi? Bota la makambozo leka na Matadi lelo fere na Matadi batiki aéroport polele bafane bakota. Il y a même pas 50 personnes na aéroport, même pas 50 personnes. Mais pona ko couvrir soni ya fere gola ko couvrir soni batiki batu bakima et puis cameraman aza ko filmer likolobo et puis a bomba soni ya fere. Malheureusement comme fere pe aza 1m20 moyeba mona epe na kati ya foule ezate. Nalobaka na bino fere gola n'est pas un musicien de vision. Aza un suiviste. Tozokota na kati ya muzindo sikoyo. Au moment naza kosala vidéo le même jour fali aza na kati ya kini aza beta concert soki na sosa. Nombre ya batu baye kotala fali botala sika esika fere akimi fali na stade akimi fali na terrain akini po ayebike anguma ya fere kozala ya fali kozala matata akena Matadi ndenge bayambie na moins de 100 personnes. C'est là où naza koloba fere aza ko sambrier pa ya pamba ta ya lelo eza ta ya yete ta musulobi kune kozala ta ya fere mais lelo yo en tout cas ta ezate. Ndeko na ngai naza kopesa bino ba remerciement avant na kota na muzindo ya makamboyo ba sere ya kilo ba sere ya moyen obosala ka ba chaîne oyo etambola ba sere lokola ba Irene Mabweni ba Patricia Edouarda ba Mami Sadiki ba Edwige Balonga sana lelo tozana na André Toussamba na PSP Yombo André Toussumba na PSP Yombo Théâtre ndeko na ngai ba mibali pe ya bien bazalia wa tozana ba François Ntiala Galiano c'est Alisanski ba kombo ya kilo. Mais en tout cas tozana bandeko na biso oyo Jao Kibinda esiko zali na Angola na pesi Yombo Théâtre Damien Talani pe en tout cas na pesi Yombo Théâtre boza ebele ba James Mbuku ba Mbo Théâtre ba Salamu Théâtre ba Claude Musirikani ba Mbo Théâtre. En tout cas bino batu boza ko ndudi Mavouidi na PSP Yombo Théâtre. En tout cas Olivier Moto boza ebele soki na bandi ko remercier bino bandi ko boza ko soutenir chaîne oyo na risque ko lekisata kaka pona ko tanga ba kombo. Mais information important naza ko memela bino sikoyo naza na presque 4-5 sessions ya émission naza ko lobela ba défaillance ya fere gola. À chaque fois naza ko bimisa eza ba attaque te mais eza ba conseil oyo ba entourage à faire ba gaulois il faut ba yeba batika komema fere na embrouillement fere nde faut azala na vision ya makambu na ye fere faut azala na vision ya makambu aza kosala. Sans vision soki bino ba gaulois boko banda komema ye yango aza ko perdre repère. Fere aza ko perdre repère na makambu ya muziki. Ndeko na ngai okofinga na osoko lingi kofinga mais réalité eza moko. Makambu fere azo sala azako loba azana concert na Londres. Déjà boza komona ba outcome ya makambu ko salema na concert à Londres. Bozo tala déjà ba makambu ko leka na Londres. Ce qui fait vraiment azala qui préparé pour na performance à Liège. Botala ndenge abeta kikuna ata soki ezanini playback. Fere azana orate ya kotelemisa public. Fere azana charisme te.
Et puis eloko mususu tang mususu taille na yepe eza ko jouer taille na ya 1m20 wana na je pense que yango pe eza ko jouer na aura na charisme o aza nango vis-à-vis na public. Mais eloko naza ko memela bino na kati émission bande ko eza eloko moko. Mutu na mutu azalaka na tana ye, mutu na mutu azalaka na ngonga na ye. Na kati ya vie na vie ya tout le monde ezalanga ezala mutu mususu tozalaka na le haut et le bas. Mais faire azo boya kondima ke aza na kati ya leba lelo. Yango bozomona aza ko forcer ko betaka ba concert ya kendeki na nini yo soki Adidas Arena. Nite nini yo soki Accor Arena. Pona ba Gaulois ezalaki plein. Mais bozobosa na ke toza na plein na plein. Plein za na forme belé. Toza na plein ya 5000. Toza na play ya 10 000, toza pe na play ya 3 000. Mutazo beta Casino de Paris, soki atondisi, bazolo ba abeta ki plein. Mutazo beta Olympia, soki abeti na 3 000 personnes, wana batondi, bakoloba abeta ki plein. Alors, plein eza na marque nango. Oza na play ya ndenge nini? Play ya fali ya ba 40 000 na U Arena. Play ya fali ya ba 80 000 na Stade de France, ou bien bozolo bela plein ya 5 000 offert à betaki na Accor Arena. Lelo botala ndenge bazako yamba na niveau ya Matadi, mboka o tozolo bela sika, musala ezate, batu baze belé na chômage, jeunesse bazana musala te. Botala ndenge preuve ezako lakisa musala ezate ba jeunesse ba eko yamba fali na stade ndenge azobeta concert na ye. Faire ye moko sika na plein fond. Place où ba musicien bazala rare, batu basitukelaka ba musicien na ba village. Faire bazoke ne koyamba na moins ya 100 personnes. Oya zana miso akomona, ozana sincérité tala ko ndenge ba yambeli faire na nani na aéroport. Okopesa nga raison. Bota la tangu ba yambaka wera na Matadi. Tangu bazo yamba ba faire ba fali pou ba pardon na Matadi. Bota la ndenge ba yambi faire gola sika. Mutu bozolo baza aza na voix ya poupe aza populaire balingi ye bota la nombre wana sika bota la pe nombre ya fali po bozwa conclusion olia koyana ba erizi na réseaux sociaux kokosaka bato ngana zawa na lobaka ba vérité na kosaka mutu te sika tangu mutu lokola fere azo sala alliance na ba Adolphe Dominguez azo sala alliance na ba Jibe Mpiana Naba Seleo, batu wana nyusu baza sima ya fere, pona ko contre Fali Pupa, pona ko contre Werason. Malgré alliance nabino, majorité ya peuple baza contre alliance nabino. Malgré ko sangana nabino, alliance wana eza ko simbate. Fere to mona kia wandenge azako akomi ko boma bandeko, pona succès. Malgré ko boma, succès eza ko simba kaka te. Malgré ko boma bandeko na ye, batu baza ko kufa na ba famille na ye, malgré ko sala ka ba ekobo na bana na ye, succès kaka eza ko simba te. Awa na Accor Arena falaki ya boma batu. Bomona ki na accident esalemaki, danseuse na ye azalaki na zemi, falaki ya kufa. Ba sacrifice wana nyoso eza ko booster faire ata mon côté, eza ko booster yete. Encore naza koloba ata soki osali kisi soki oza na vision claire te makambo na yo ekosimba te ata obomi batu soki objectif destin nzambe apesa ke okozala kaka sima na se ya fali fere gola kotika komitungisa tika koboma batu tika kosalaka ba sacrifice tant que nzambe déjà lobake okozala ka sima ya fali okozala toujours sima ya fali. Fali mutu aliboso ya kosala carrière solo. Fali mutu aliboso ya kobeta basala minene. Fali mutu aliboso lelo na Congo ko décorer. Yo kaka oza koyaka sima ya fali. Lelo gouvernement ya Congo baza ko diembela mupepe ya fali. Gouvernement ya Congo bazo diembela mupepe ya fali. Ozo mona te fende konanga feri. Na niveau ya Congo fali azako kita public plein na plein même ba wari ba Gaulois baza na kati. Ozo mona makambo wana te. Mesika yo makambo salaka esimbaka te. Po esimba il faut mutu akufa. Po esimba il faut kaka makambo ko boye salema. Mais ezana batu bazo sala makambo na bango naturellement. Wera yaki asala makambo na ye naturel. Héritier ya asala makambo na ye naturel. Inos be asala makambo naturel. Fali asala makambo naturel. Mais pourquoi faire yo ozaka ko forcer?
meka kotia mai na kati ya vigno na yo feri makambo sala na ba réalité ezosimba lisusu te peuple bazolinga yo te population congolaise baza ko sanza yo balembi na kolela balembi na komisala kaneti victime peuple lelo basi ba comprendre que oza ko vivre sima ya mupepe ya fali ozo vivre sima ya pema ya fali soki fali te na ebite soki fere ngaki azala wapi. Encore une fois pour na clôturer bagola bobo sanate ke na quartier latin tangu fere azokota fali pou azalaki chef d'orchestre donc fali azala déjà chef ya fere na vie place nyonso fere akotambola mukola à chaque fois koloba akota ki quartier latin azalaki déjà subalterne ya fali pupa ngam tunabino Gilmas on est là.